a orienté quand même. Bande ko belo mona ya basi lelo ba finga Belvi. Ba kima conseil. Ah bon? Belvi ala sera moi si ko ba ki bo moi si na yo, ko sala na valeur na yo. Très bien. Ba ki sa ko kaleso R chaque fois. Ah. Oh, même dans ce ça. Mais oui. Et ça conseil était avancer. Il y a besoin ba Africain toujours côté ya bana. Même les abakou ba comprendre que Belvi est ici là. Ah, tu vois le bas. Non, mais ça est bien. On m'a dit que Belvi va bonner. Tout ça la GO. On dit que le Belvi le ba bonner ba m'a dit. On dit point. Ba bonner ba zali pas si là ba yeko s'abonner pas. Ça est bien. Même t'as na ba bonner, même t'as na ba fan. Il y a que des imbéciles qui changent pas. Donc consolatrice ya mitema ya babakou que ça fait. Oh. Quand on a passé on a sauvé votre finger na TV on a dit. OK. Abonné belé à serre na biso sila batala ka Belvi. Pour Belvi niveau zo comme la film. Venanga empereur espoir mayam. Bon mon boss. Allez ça nga bi. Jiri yo baté nga sa famille bota. Tala ka siko batlo ba empereur espoir. Nga Google. Au tout dit Google exemple awa. Quelle est la première chaîne de films congolais au Congo? Google en répond. Ah l'Obani. Oh, Bimisa Belvi. Ah, pour Bimisa Belvi. On dit, on a vu son Marius Moumunga. Pour musique. Alors, Bini, Koswana, Yozamuta Belvi, Yozamuta Sila, Toswana. Mais troisième dimension, Zali, Toye Siko na Google. Tu vas dire qu'on a sa preuve, si la Saline ni Belvi. La Saline ni voilà. On appelle ça Zuma, Irano, Mono Capella, Miss Lolo. Non, pardon. Zuma, Mono Capella, on a commonné, petit Mono Capella. Oh, nous on a ça dans la Capella. Petit moi, moi ça dans la Capella. Oui, bien. On a moi si bon. Donc, et puis, total, le premier épisode Armes de guerre, 100, premier épisode, 125K. Deuxième. D'où tu es capable de passer ça? Troisième. Gesho Inganga Tobola. Oh. Julien Lusaoula Tobola. Cinquième. Roméo ça va qui pas présent Massé, je crois bien ça la Mbana Moka à Silisa. OK. Sixième. Silasi. Société. Belvi a s'inspiré qui a dit ah Madjabou ya Madjabou Sali. Mais tu es dans ya komi. Au moins Capella senga Belvi en senga. Toi au bina mutu a chiwa. On a mis sur notre tellement ne boiso senga Belvi. Et puis on va mi pesa nga mbongo nga déjà avant. Oh. Pour passer ser na biso tété aloba ke na tuni grâce frère de Régé m'attendait boy. Tikamolio kitaka mama eke na mama. Oh, famille libota révolté. Ba on so ba uta famille libota. Donc mais va ça quoi catholique. Pour l'anzala. Bazo laisse bala ba mbonga masumu. Yango so mona bana na classe maele te. Yango so mona bana ba santa malonga te. Bazo laisse bala ba mbonga bo teka ba voice ba ndeko na bino ba comédien. Babengi bango baya koluma bakende koluma pa yani soka sa azokosa ba mata ki pété na live ba mata te o deuxième fois bengi bango biso to yaka poani biso to yaka pona ni donc Mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de Actifinal Télévision. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Dieu Tout-Puissant et pourquoi pas à mon vieux Ndash Mobutu. Là, je vois Samuel Kayembe, Anthony Bada, Namata Dibabi Connexion et Orange. Ceux qui n'ont pas dit Orange Connexion et Zalaka. Il y a Ophélie, c'est grâce à Anthony Bada, vraiment mon vieux Zala Zalawana et ça, la Kitoko Makasi. Il y a Kitoko Makasi ici sur le colon, tant qu'on a comme bégé. Il y a Kitoko Makasi ici sur le colon, abonné numéro 1. Il y a
Active Final Télévision. Et voilà, la présentation, c'est bien moi, votre humble présentatrice. Chanceux Siana, la Cléopâtre, moi, la Souka, et Yabasoumi, son IGF de la presse, qui c'est là, les sous-colo. Aujourd'hui, je suis là, na Jerry Kobetox, Jerry Kobetox, Coco, Yaba Warrior, Babi, Papa, Noko, Yaya, Ya, Famille, Bota, Roman. Tozotonga toujours ndenge kaka ezalaka Montréal sala ndenge ezalaka vraiment tous les cas. Jerry Kobetox, bonjour. Bonjour Siana. Bonjour. Qui mieux ezali? Là na pena pepele. Na senti déjà ma santé. Oui, santé qui mieux biso to ba chrétien et surtout ceux qui ont des problèmes eza to ko koya ezali to koya ka to popoli mabele to continuer chemin. Donc Jerry Kobetox il est là. Donc na osa musala nanga yango. Na kama aruba musuna na ba commentaire ba komelanga yo tata mukolo bo luka musala musala na bande on a kibo jeunesse musala on a nyokwa meli na yo tinanga suna luka musala ni nakoma nani ça l'échafaudage to kola kana na père na bino na sima na biso vraiment oyebaka age nanga donc je suis là to saka musala malgré to koma na presse mais to tika ba théâtre te biso na ba aduzo belé ba tika ba théâtre ba mona succès il y a des missions et l'équipe à théâtre mais ok ba biso tilelo to saka ba théâtre prévaler na Active Final bazolanda ba gag vraiment oyo aduza zokoma nga nazokoma sa monter azokoma et puis nazo benga bandeko nyonso même ba famille boto bolingaka chaîne oyo bo soutenir peu parce que ndeko oyo a chaîne na ye pona kaka kolobela belle vie Alexis déjà bonne foi et alors biloko peso za na kati wana botala kango bo partager kango leti ba gag wana et usala ni ouais ezala pour moi qui toko makasi bonne humeur et voilà toi qui bongo Jerry Kobetox ndinga otuko vraiment ya motu yanga na retenir ezara rango lobi bandeko ba consommer gag ba s'abonner pe lisusu massivement Jerry Kobetox boni ba sango ya famille bota non famille bota toza trop pepele donc to akuna problème na mutute et puis biso to balisaka omonaki yo omonaki lobi doina yo balaki donc Belleville balisaka Belleville za na bana mon ponoté franchement on dit Belleville on dit bato nyonso bakima Belleville bakima conseil soki na biso Belleville porta pona ngai le msusu Belleville monaka vision mo banga obike ngana ndo sa émission politique oui très bien et ça on m'a béti nous t'a conseillé nga longola la émission politique c'est OK et puis na pesa que merci parce que longola nga na danger ah bon nga na nosa pena moni pena ke ba gaz ezobeta manazo zo ba image wana drapeau na kingo mais Belleville atalisanga te kende GO atelemela kanga pete mais a orienter nga quand même bande ko belo monaka ya basi lelo ba finga Belleville bakima conseil ah bon Belleville alaksaka moi si faut baki bo moi si na yo ozala na valeur na yo très bien bakitisa ko kaleso chaque fois mais ngam nazo bisa te mais oui eza conseil te avancer yango zo mona ba africain tozo ko côté ya bana te soki na lobi ke bakitisa o kaleso te ce que ça bêtise novela so ele katata na maman bavandi bazotala mbanga na mbanga ce que to loba donc cela veut dire bébé apesa ba conseil à vie à orienter ka bato OK donc yango moni lelo nga lobaka famille bota bala bango très pepele yango to loba shalom 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 webi shalom elingi ko loba ni place au Belleville azali shalom ezarambota ba chrétien voilà donc tant na lobi kimia donc kimia et pas ya Belleville kimia na famille bota donc famille bota to na biso kimia pepele mère azokoma le longa na loba ki na ba scénariste nyonso y compris nanga en tout cas total la Belleville ndinga zokoma ba écriture d'ailleurs moi pour milongoli na yo teka to tenga na milongoli te ngai so na telemi asila telemi awa ba matusa ba telemi ba presse ba telemi awa ba scénariste nyonso même na ba ya lule magara zokoma na ndinga kika lelo le ndinga ya lule za na écriture kala ibo zo mona te ba monotonie zo sala makuna trop ah bon ala ba écriture kala wana vie na nga na respectaka ye akoma ba double clic akoma danger taka na bien mutu lokwa papa na nga modero totoka na ndima Belleville OK bongo soki yo Christian Shogo boy Belleville sani soki yo Intel boy Belleville sani sko modero totokani nous tabata record ya ba film ebele na kokoma malgré le Belleville aleki mais ya modesco na nzonzingi mutaleka na kokoma nzonzinga zati so andima lobi Belleville en écriture OK donc cela veut dire Belleville osanika musala na ye Belleville ya internet te pona sa matalana te Belleville internet pour nous tout kabaninga te Belleville internet aya acha deux entreprises na biso en France 24 na TV5
Belleville TV na Candy Star. Il y a de France 24 na TV5. Ah bon, tika liso ki boza ba. Baraza moi. C'est boza ba chaîne ni boza ba chaîne. Donc Belleville aya pour na kosala musala et puis ba film à Belleville. Maman so zo boko la mona yo côté talisa film à Belleville. En tout cas, je édifié bateau. Nga za bateau belé na poto ba benga. OK. Voir même lelo au moni que lelo même les abakouk ba comprendre que Belleville qui sila. Ah, tu connais le baba. Non, nazo ibisa tu. Lelo au moins que Belleville ba bonné. Bon, on va tout ça la G oyo. Obi que le Belleville lelo ba bonné ba mate belé. Obi point. Ba bonné ba zaki pas sila ba yeko s'abonner pas. Non, nazo ibisa. Même tu n'as pas na ba bonné, même tu n'as pas il y a que des imbéciles qui changent pas. Bon, mutu so ba linga za l'imbécile on changer tout. Mais si on a changé, c'est qu'il est imbécile. Non, non, je suis imbécile. Cela veut dire, on a mis ma bête, on a mis ça dans ma bête. On a mata moto moko. On a une moto à 3000. 36 motos matin na kitabo à Kabila. Abel a foutu à tes papa Kouloutuma. Abin na za bakou. Maintenant on a été film à ma belle. Ah. Je te dis. Donc consolatrice ya mitema ya babakou que za belle. Oh. Quand on a passé on a so ba rotfinga na TV on a té. OK. Abonné belé ya ser na biso sila batela ka Belleville. Pour Belleville niveau zo comme na film. Venanga empereur espoir mayab. Bon mon boss. Aïe sanga bi. J'ai eu batté nga sa famille bota. Tela ka sko batlo roi empereur espoir mayab. Le qui a grand prêtre. Vous comprenez? Mais à sa famille bota. Avancé. Et ça na ser moi à Londres et sanga bi. Mais ça kana bi make up comme ce côté ba film à Belleville. Bi nga na baya ba théâtre à Congo. Mais Belleville, pourquoi pas on film moi on a Canal Plus. Et on monitor ça bango, tu reçois na YouTube. OK. Et puis nga na so que nous connaissons déjà anglais. Ah. Mais ça na fona te ka Belleville na pays anglophone. Ah, d'ailleurs est-ce qu'on connaît l'anglais? Français déjà le baron très bien ce anglais. Français très bien, français peut falloir que remplacer moi batier il est mususu. Sikoyo, que pas français muninga na biso te. C'est pour ça que on l'appelle anglais. OK. Donc ça c'est comme Belleville parce que Congo déjà to kangi déjà. Belleville azali chaîne numéro 1. Il y a ba théâtre à Congo. RTNC à théâtre à Congo ça Belleville. Mais dina na la bus pe kuna esko yebi. Ke akoma makasi. Dina na la oyebi. Dina na komaka. OK. Akoma mesikoyo Belleville za la première. Google omani makambo mikolo ko bika boye. Oh, waskoni. So boy ko koma. Na yebisa pe batu musumba ba yeba ko koma te ba kiba ça. OK. Tu na Google. Autour de Google exemple awa. Quelle est le premier chaîne de films congolais au Congo? Google en répond. Allo bani. Ah, bimisa Belleville. Ah, ko bimisa Belleville. Omoni elobi ndeko na biso Marius Murunga. Wa musique. Alobi ni ko swana yoza mutu. Ngana za mutu Belleville yoza mutu sila to swana. Mais troisième dimension ezali to yesiko na Google. OK. To bani ko la sa ba preuve sila salini ni Belleville salini ni voilà. Place ko kombe sila. Mais babi bango kuna bana ba film belé kuna na les abaku bana film belé. Inaperçu ni mais boke ni ba pe prendre mo ba film na bino. Ngana sala yo mona ngati. Na ko sala mo pe pa na nga sala analyse ya ba émission Belleville na otanga ba nombre de vie ya film Belleville. OK. Benga ba ndeko nyonso to ba lobela sila ba osala ngwanga. Ba osala ngote ba loba ngote ba banga ba vie za. Et puis que famille bota ba rabatu na tembe. Kasi biso to kasi o kote biso to rabatu ba argument. Awa nga na yeka na bi film na biso o ezoleka o lobi je crois bien zaki 14e épisode. Oui. Armes de guerre. Vous comprenez? On va noter ba nombre de vies dans le premier épisode. C'est un épisode à Souka. OK. Vous comprenez? Yango armes de guerre. OK. Tout ça quand Jean tout temps en mbango pour mon aki maman na pesi Zuma Irano moi no Capella Miss Lolo na pesi no débat Zuma moi no Capella na tanga communauté petit na Capella oh non on a ça na Capella petit moi ça na Capella bo tu es bien moi si bo donc et puis total le premier épisode armes de guerre 100 premier épisode 125 cas. Donc cela veut dire 125 000 vies. Deuxième épisode, 94 cas. OK. Troisième épisode, équité. 94 cas au poste là, on a un problème.
94 cas, facile. Continuez à quitter ça. Les 121 à 94, combien de vies déjà on a écouté? Si la peau a talama, il faut finir les belles vies, finir les comédiens. Deuxième épisode, 94 cas. Troisième épisode, 88 cas. Quatrième, et qui t'a par rapport à la famille Bota Tolinga Bonte, mais par rapport à rival na biso Bolobaka. Il était petit. Donc, troisième épisode, 88 cas. Quatrième épisode, 84 cas. Cinquième épisode, 83 cas. Sixième épisode, 81 cas. Septième épisode, 79. 8e épisode, 73. 74, 66, 54. 54, 9 heures du temps. Même pas un jour. Cela veut dire 14e épisode de Kota Elobi. Parce que Yebisa, Yebisa Mouano Akapela, Yebisa Zuma, Yebisa Irano Misro, on a fait Boukaïmi en Afrique du Sud. Yagola, Yebisa Tangabo. Baza film assis la bataille. Baza la film assis la musala. Parce que baby c'est la si la musala, il va teki si la ma finga. Et là sur tal si les lonine, on dirait il pas finga rabat. Là ça bateau baza pembeni na. Basa la musala. Tout ce qu'on va faire na biso. Vous comprenez? Très bien. Donc Belleville Kandi lelo à son coma. En tout cas Belleville à son coma. Et puis Belleville qui manche qui était. Belle oh ngana kenda inat. A 12 ans. Nan otanga bato akima ina, maonesa akima ina. On va manger ça. Deuxième. D'où tu capanga pas si ça te oh. Troisième. Gesho inganga tobola. Oh. Julien Lusaoula tobola. Cinquième. Roméo ça qui pas ya présent Masebe. Je crois bien ça la libanda mboka asilisa. OK. Sixième. Si la si ça te. Ah. Oh, on va manger ça. Ngana omodinga nana silabisa 1 G1 2 3 ya ina. Il y a art dramatique. OK. Là mon amour déroute. Nabi batu tout bakima ina. Belleville asili ça ya moni oh. Ba la classe d'abiso par correspondance. Pourquoi ça na scène oyo ka kungu likolo. OK. Belleville quoi asili ça ya mo prévenir les lois gagner ba. Ah, je recommence. Non mais je avancez. Belleville les lois asili ça ina ya mazo gagner. Prévenir si la nzonzing tie za la nzonzing. Na tie tout le monde a défi. Bo la sanga film ya CD moko si la kuma. Oh, tout solo là. Correcteur. Avancez. Nga ko tu na koma na ba diko koma liboso sila. Nga koma filmer ya Madonna mbuku. OK. Et puis et fou la bato. Avancez. Vous comprenez? Très bien. Tant nga na komi filmer ya Madonna c'est sila banda ko. Donc nga na sa grand frère ya sila selon scénario. OK. Na koma bolinga ba pombe sila raté. Et puis ça makam. Na koma ba petite ça ya selfie. Premier film quand tu pas Vincent Toulouse. OK. Na koma ba film msuku na bossa na titre na wo. Donc Belleville abandi ko koma pas major. Obi major. Bisadi. A confier la paix ça au scénario, diriger ba vie na ba grand pote na biso ba vie à l'air. O diriger ba maman pembele. Ta Belleville ba ta diriger. Ya on mona diriger pe na sila. Abini ça pe na majabu comédie. Soit et pas colos. Moni devoir na biso. Masole komi bilingue. Moni devoir na biso. Masole komi bilingue. Moi je pense va gagner assis. Oh. Mais on est exactement. Sila n'a jamais dirigé Belleville. OK. Belleville a dirigé Sila. Tala niveau hein. De ma job comédie wana ezaki nongo comédie te mais bino bokele na se bozaki na motema même moi be diriger ka non artiste biso na ina ba biso un artiste il doit s'inspirer à la société à s'inspirer Belleville a s'inspirer qui a dit ah majabu ezali mais toi na ngo ya comédie mon akapela senga Belleville au senga pour ya bina ndia bina mutu ashiwa on a mis sur notre tellement ne boiso senga Belleville et puis ça va mi pesa nga mbongo na déjà avant bon voici c'est un abisso tété aloba que na tuni grâce et Frédéric m'attendait boué tikamolio kitaka mama yeke na mama oh la famille bota révolté ba nyonso ba uta famille bota donc Belleville ça quoi catholique et boti ba église de réveil parce que Belleville ça catholique. Sila a outa la famille Bota, Thérèse a outa la famille Bota, tout le monde est famille Bota, même maman de Niche n'a qu'une famille Bota. Le temps on le dit bon Thérèse, autant comment maman Thérèse wana. Na linga ke mini wana ser nanga wa confirmation. Na yo ki pi na mona ki bazula ki ba lobi ke bazula ki vision il y a 3 ans. Visa il y a 3 ans. Mais c'est ça bien à que au paiement.
Asser na biso na moni au-delà de tout koleka na émission ko luba makamba lobaka. Aza parmi bana basi oyo ba oza ba tia kombo na théâtre na biso. Sauf que na Congo to miye bakati. OK. Moni ser na biso Teresa soto boaki na Nigeria. Peut-être à cause de maman passe par rapport à âge. Pour nous le chaque fois Belvia ça ini et dos ici la Messi Johnson. Par rapport à âge, les monsieur cause maman passe. Ah. Nous sommes on que Belvia na ini et dos ça presque ba âge mon. Nous sommes on que nani ici na Messi Johnson ça presque ndenge mon. Tala ce concerne na biso aussi. Peut-être à cause de maman passe. Par rapport à âge. Par rapport à âge. OK. Par rapport à âge. Il faut aussi la dame pour la belle. Et puis il y a musique. Hey. Bino. Na biso ba tete. Teresa machi wa mumelu. So on voit que na Nigeria, aza mutu munene mais na Congo siko ya komine YouTuber. Chaîne na 75 abonnés. Oh 75 abonnés. Ceux qui 750 abonnés. Ah bon? Déjà, la chaîne, on a créé la chaîne, on a vendu ça, on a qui part en côté. Donc, on doit comprendre. On doit comprendre. Donc, c'est un épisode TT. En tout cas, félicitations. Voilà. Oui, vraiment. Voilà, toujours continuer toujours na gérer comme un texte babi. Ça c'est comme un langue, ça c'est zongi bilingue. N'engé zalara toujours na kati ya Active Final Télévision. Ah na kati ya Active Final Télévision. Babi. Ça c'est comme un langue, ça c'est comme un langue. Jury Cometex, lobby na landa ki bongo live ya Anima Kwakala. Nazala ki bongo wana oui. Zaki wana? Oui. Tant ma bike na mwana suka ba songi c'est-à-dire que nazala wana. En tout cas le lobby na confirmer za songi zaki wana. Très bien zaki wana. To mona ki Anima Kwakala amatisa ki yo wana na live na ye et puis bo PC la ki likambo ko kamwa est-ce que bobongi ça to bobongi sika mikolo. Non, moni sœur Ani aza sœur nanga. Rando moko te na amoni parmi bato basala ba rando na internet. Rando biso na sœur Ani esala 8 ans. Za rando mo soko talibé na bandoki bakotaka. Mais oui, rando ko sa 8 ans. Ata ko tubeza mutakala ça 3 jours. Siko rando esala 8 ans. Oh, beza mutakala esala 3 jours. Beza mutakala so ba publier ko banga note 3 jours ba esila no. Elo moye ya elongo. Et puis, donc, cela veut dire que la biso na sœur Ani, normalement, il faut pas faire biso trophée biso na ye. Ah bon? Tout ça là 8 ans, to finga na tolobanaka ba vérité, tolobanaka. Mais quand la sœur Ani, alukata bomanga, kokangisa, boko kangisa mutu eza ko bomanga. Non. Tala batu baloba ke mutu akangisi ya bomi eza lukuta. Omoni, mieux vaut mutu amemi na l'état que mutu yo abi akeyelo na mulini. Ok, il y a l'état pour kata bozana bino bi. Voilà. Donc ngaso mutakangisi nga na mona ngo mabete. C'est qu'à kokite l'état ndakate la biso. Avancer. Sœur Ani eza batu ba intoxika eleli. Attends qui peut ba kombo mo wana na live. Oh, Sœur Ani, est-ce que que Sœur Ani a fongola live abenga mwana na kapela abenga Miss Lolo baba iya nanga na petite sœur. Atia qui vraiment défi. Oh, il y a petite sœur dans l'émission. Non té. Manani Pitbull de Belleville. Non té. Troisième na biso Oro Yamba. Très bien, tout ça. Tu peux imaginer tout ça la rando deux petites sœurs nanga contre Yani Yemo. Bandoki bakota basomi somi tala bi bandoki bakota batuloko ba Miss Lolo ce sont des sorcières. Baza bandoki. Miss Lolo tanga na yeba na mapela na zoya na masina. Parce que moi je suis caméraman. Au-delà de tout je suis caméraman, monteur, réalisateur. Na ko tika na YouTube. Na sala nga musala ba A12 ba sala na bobibi na boy na ngali boso TV. Très bien. Na ko bina nga héros de l'homme. Tant na ke filmer ba théâtre na masina na no mona Miss Lolo nga zo auta mona li puta salité na puta mapela. To yeba na kate. Yende muto yeba nga la sala star a vine nga na uta pa modéro. À l'époque to kuta to solo là. À l'époque à l'époque, tu as une tatou mouchine en mboko. Comment on a une tatou mouchine? Comme tu as une console ici. Il faut console. Donc cela veut dire Miss Lolo. Quand tu as yani à lobby makamwana et ça n'a pas passé. Mais na Miss Lolo. Aïe baro ke na tiki da tikali et lili ni na ye. Place nyo surtout ya kozala nga na osa. Oh. Mais pour ni bon.
omoni soki lelo ya nini nga atinda batu bakanganga yani atinda babomanga te so siko bato wana bayaki na ndenga violence voilà parce que nga pe so bayaki na etonga to répliquer soit basala nga mabe voilà yani nga yalo bake ngai te Miss Lolo mutala tsenga ndako et puis la tsenga ya mama nanga oh à l'époque nga na loba ngo soki na zara problème ndako na okene kolala pa muninga te na kozonga pa mama nanga voilà bonne idée ndako ya mama na biso bana nene to fute na ki pona loba ngona internet a papa biso akufatika lupango ne mama biso boko la biso ne biso to boko le lelo voilà donc Miss Lolo Alexandra ku ya mama nanga à l'époque to va na banda malgré le biso surtout comme na commune présidentielle voilà, pour comprendre quand tu as vraiment na balabala, pour comprendre. Donc ni mariage, ni papi nkaka papi. Voilà, très cher abonné, pour comprendre biso to za bongo na balabala donc to za la Kinshasa surtout vraiment tout est possible en Kinshasa. Aussi ce qu'on fasse na carrière ko e bala na. Il n'y a pas de problématique. Avancez tous les cas. Donc on zomona donc à la kisanda ku ya mama nanga pour ba ya kokanganga. OK. À l'époque Miss Lolo abondelanga. Je mets mon Dieu en témoin. Miss Lolo tanga nga bana be mission na ko finga bato. Eh. Azo bondelanga vie nga fona sala na yo, faut pesa makambo. Fona sala na yo. Na boya kananga de 3 Miss Lolo aya akabelanga nzoto na ye. Oh! Pour na moya mukia théâtre akutani se na mbanda. Oh! Kolote mais moi mukia théâtre. Pour na moya mukia zaki pe acteur nanga. Ah, zaka mobali na ye. Eh! Baki bakutani sibiye kuna na matanga ya papa ya mwana ngo bakutani. Ale loko ba boya kiye. Aye siko ya kabela ngai na beta magoda. Nasiko magoda ya kioko bongo na lingana ngo te. Ngai na linga basa choko te na linga na tire ndenge ozabuye. Vraiment. Ngai linga choko te. Vraiment. Non, ko kakuta ta. Na yeba ka eza kanda ndenge na boya ko beta magoda. Eza kanda ndenge na boya azala pembe nanga parce que lelo soka bimaka. Ndenge koma ke Jérôme oni mwana obimisela biso na internet. Ndenge na memanga bupa inya oza na kapela. Dans Miss Lolo eloko ngana ngana loba mingi te na l'émission. Lokola ba vidéo eza à preuve na nga yango. La kisana. Lokola yo. Ba abonné ba lingara bo. Tokoki ko yoka ngoma muke. Voilà. Lingara nyoso avec preuve. Tokosenga réalisation te. Batanga bazotuna a ulobia ya linga mama kofinga tanga banda finga. Tokosenga réalisation te ko ba loba la réalisation ba monter. C'est là penanga mo na sa technicien oyoka ndenge ser na biso anima kwakala azoloba par rapport ya oyo Miss Lolo Kabal o asala ona ngai na yebite ngai na sala Miss Lolo nini. OK. Yoka. Oh, mais vous avez battu. Mais là, on va comment battre. Oyoki. Oh. Donc, Yemutu appelle ça adresse. Et ça la place moi aussi. Mais bah comment on va pire voilà le Cambodge qui t'a grave. Ah bon? Comment les akablandini mais aya ko bima na kombo ya Miss Lolo na zelaka oya ko attaquer ngai yona zuma tumba ya zuma mun elongelo kwa kato utitiro elongelo kwa kato utitiro ngana ko bibisa biloko ko pa pamba famille bota bambo oyoki siko yanga mabe les petits mots tona se banda ko pela babi bat mutate kelaka anima kwa kala ba voice akendaka na donc te mutu atekelaka te baza ebele bateka pona nzala bazolesa bana bako bambonga masumu yango zomona bana na classe mayele te yango zomona bana basanta malonga te bazolesa bana bako bambonga boteka ba voice bandeko na mino ba comédien
babengi bango baya koloba bakende koloba pa yani soki azokosa bamataki pete na live bamata te o deuxième fois bengi bango biso toyaka po ani biso toyaka po nani donc omoni ke lelo biso te toa ba vrai yango moi na oyebisa sere na biso sila bato baza pembeni na wana baza bato mabe baza bato malamu te ok bamesala koteka bavoice ya bato ndeko nanga sila bakoteka voice na yo nayebisi yo tala preuve yango yango lelo vraiment donc c'est un peu ça. Voilà, c'est dans ces sujets qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Et voilà, Jerry Kobetex, comme il a déjà dans Souka, il y a une émission dans Bisso, il y a le lot bagag na yopé et ça na katia Actif Final Télévision, conseil l'Union européenne ça na bandeko balandi o ba misana mini kolanda surtout bagag wana pe na monaki moko ezalaki wana titre na ezalaki ndokizoba na éviter pourquoi ndokizoba to kolobela yango na émission oyo kolanda na numéro mususu ne to kofanda vraiment okoyebisa surtout mini famille libota pourquoi ndeko zoba ndokizoba plutôt na ba voisins mususu ba misana mini koloba ya éviter so okotoza na malo. En tout cas merci beaucoup ma sœur. En tout cas Jerry oboyebi comment ba film ya Mado na komba écriture à lelo o leti belvia so koma biso toza nango na mutu nasala makambo ebele mais tobanda kozela mutu lemsu ya koya kosunga kotia mwa loboko et monsieur M lelo Actif Final Télévision lelo nazongi lisusu na kokoma bomoni gag wana ndokizoba bomoni kilelo na matanga et puis bomoni guerre ya warrior asente mwana goloa donc makambo ezebele makambo ezebele et puis biso tosalaka gag na kati ya gag comédie mais conseil voilà. Donc en tout cas merci beaucoup na Actif Final Télévision ce qui était parce que na lelaki la table laïque ce qui bon on a trop na émission parce que théâtre na ça théâtre ka pour ça la voilà donc en tout cas abonné nous surtout Actif Final Télévision et puis na ba famille libota ndenge biso to lingaka bino ndenge pe bino bolingaka biso chaque fois que vidéo koti tala otalaka et on ça la bien parce que ndeko oyo a chaîne na exclusivité Maman Belle-Vie, il faut me soutenir. Moi, je soutenir donc, là, il a que Belle-Vie, Azali, moi, Nzambe, Moutako, ça la chaîne. Et surtout, Bayebani pété. Donc, c'est vraiment initiative bien. Famille Bota, en tout cas, la zone, c'est la bateau, Gina Mabiala, Lobby Koutou. Et monsieur Koti commentaire à Liboso yé. Maman na biso la maman chérie à moi na Londres. Maman José Rosalina et puis maman José Lusadoussou, maman Fifi Makuta na États-Unis. Il y a Annie Makwakala et puis maman Annie Malonga, ba on surtout à Montréal. En tout cas ba mbote na bino famille Bota, on est toujours soudés. Votre papa Kouloutou est là. Jerry Kobetos ngana défendra Belle-Vie pour na mongoté. Voilà. Ngana ebi Belle-Vie na ina na ebi Belle-Vie ya lem suso o batu ba ko bengele lo la patronne. Parce que na ba ngwa chaque famille Bota désormais moi je suis famille Bota libérale. OK. Yo za na kata famille Bota ngo sala Belle-Vie mabe ngam na ko ya ko belela yo. Donc to linga Belle-Vie na bolingwa solo parce que azala banguna ebele. Na kati na biso famille Bota akoki ko utiliser pe mutu moko voilà alors to linga Belle-Vie na bolingo so to linga na bolingo te ya intérêt te ndenge bato baso linga sila na bolingo intérêt ko menga na zo bisao tane basali ba chaîne gérer tane basali ba chaîne ba olia mbongo na komba sila ba fi masila etala matebe mission bango finga ba etala vraiment donc c'est un peu ça vraiment on nga na ko lo ba yango en tout cas merci beaucoup na Actif Final Télévision on nga na ko lo ba ke production les lois au salaire bagag azo pesa biso opportunité merci beaucoup naye et puis merci beaucoup na ba ndeko nanga nyo surtout o bolinganga même petit pas Fali pour pas et pas ya Belle-Vie parce que pas ya Belle-Vie je suis Jalil pas ya Fali je suis warrior et pas Belle-Vie na za mukala ya Belle-Vie mukala jouer contre Belle-Vie oh so be kaza pour ça ko seka abengi kanga. Ah, Kobetex. Donc merci beaucoup Nabino tout. Voilà. En tout cas, papa Kouloutou Nabino Azar. Bota la film, bota la continuer toujours quand on film à Maman Belle-Vie. Donc et ça la bien. Voilà, merci beaucoup Nayo Jerry Kobetex pour la disponibilité Nayo. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous nos abonnés. Voilà. Pour bango kuna balinga boete. Ozo mbaka ba ta famille bota po ali. Babi bisika nzamba za eye banaka voilà.
Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup la maman chérie. Merci beaucoup à qui encore, à maman Rosalina. Merci encore à qui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent du début jusqu'à la fin. La présentation, c'était bien moi, votre humble présentatrice. Chance s'il y en a la Cléopâtre. Moi, je suis Songi, IGF de la presse, qui c'est là, sur le colo. Invité Nanga Lelo, Ezalaki Bongo, Jerry Kobetox, Papa Kouloutou. Il y a famille Libota, Nassima ya caméra, Ezalaki Bongo. A12 ingénieur, A12 Babi, les grands formateurs, Moutoua format Mtatika, formation na défaut bongo nazala ki bongo na soutien ya Ketia yende ki bongo assistant ki ngai vraiment azawana toza bongo su elongo Babi mobali mbinga zo hotel mobile okumisi Yesu ashi Babi epazaki susu nasima ya caméra restez toujours à brancher serré cimenté scotché sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi je vous dis au revoir, bye bye.